Chérie, hein? Bah, j'ai un génie, bah, nous sommes salis. Donc, finalement, c'est quoi? Emma, pardon, chérie, comment tu peux bien moquer de bouille? Mais c'est quoi, finalement? Faut tout sur l'accueil. non, Emma, pardon, s'il te plaît, chérie. Tu m'arrêtes comme ça, hein? N'a pas la gana dans quoi bouille, hein? Il y aura un salon, je parle, laisse-moi parler. Papa, t'es maintenant on a merci, tu as la botaka. Moi qui l'ai bien comme tu as la botaka. Le baiser tourne pour que la botaka ne te quitte pas tout droit. Tu as la bonne. Le bikini ça tourne. Mon makambo est comme surveillé. Médecin on a pissé avec qui Meli, Sissi, la cure nyos. Combien de manines dans les Cambodges pour vraiment bien la mettre qui sur nous aussi dans comme état donc ça s'empirer comme grave tout le monde qui a fait une boca et surtout moi je saurais comprendre moi que les gens dans un beau tapé les choses plus grave comme coquille mais qui met dans bambette comme coco ça même que ils a barré de barrénion misala ba pour misala mais alors qu'ils aiment donc le couteau nous soit monsieur et puis nous ça donc on a ça nous sur vraiment pour nous question pour la traitement et sinon vraiment nous ça qui met dans la tête et surtout il y a une gamme d'amener quoi agresser à tout moment pour soigner ça et on te botte rater et voilà ce que les engagement dans au botte donc faut ça nous sur vraiment Kaka kunzonzambi benu kisalu kuna malafu Kakweno besamila benu kisalu kuyumana Tina ya mote ikele Ide ya pipe yo akele Oya ulanda landa e Oya gubona bona C'est des chemins devant vous choisissez wena moyo Yalubwana kugalil Oh, isso fuluki de ya wena moyo Yalubwana kugalile mama vavankento mena makedike ewele bukana yembasiza kala Oh, isso fuluki de ya Mama! Ya Manuel! Mama! Ya Manuel! Mama! Tata! Ya Manuel! Mama! Nima? Bien, papa. Tata. Comment t'as siège? Comment t'as siège? Não sei, mas tu vai ter. Nima? Ya. Manuel. Kasi papa mada tinlegi bizo bozo ite? Ba kiso te bi. Biloko. Ya mindele wa. Kwanda wana. Ya Manuel. Mama. Ya bwe. Ya Manuel ya. En tout cas. Ya Manuel. Kona vile hiyo fona kana suka ya mvua kuna. Ana kutuna Manuel. Puso kutuza malamu la kisasa vraiment. Kwa bino na mboka. Mukie kaka ndingiza kumona banzotu ndonki fyoti kaka dula mukiphasi uthi. Bandako zala ndege zala kaka.
Oh, kam bisa usala ndia ko. Televisa ngai tata. Mama. Nzutu. Luketu lukuna yambi makasi mpasi. Tukila ilo. Bikeje zali kuna unatika kia? Saila mo ilo kuna. Salamba kita ko mo ilo. Ta ko mutumisa mama mingi eh. Kambe luka ilo. Ya Manuel. Nabungi. Mboka ya Manuel. Lelo batata kimbietu. Ya. Mbona biso. Ya Manuel. Ya. Ya Manuel. Ya Manuel. Safi. Namuna ki mukanda nayo. Mwana oyo azalaka na simawa mwana ataki mbongila mukanda wana ibisi ngai akanisi nzoto mboni kaka Kaka bui. Ya Manuel. Tena ukeye samba nguluka mwa iloko sa bibi selio masiete ya Manuel na kene kene kuzilo hata mwa bambala ya mukie mara Sansualu niku yope mbuta ulinyo kutumisa mama mingi bon nakanisi iloko wana pana kukenda Sambwe Manuel rapidi safo kisi ya ndele iloko te meki vraiment ata unui quand 0 safo makambo simbongo deleka isimba kaka na kisi na bisu ya mbuka ndana sina bungisi bankisi na bisadia izabita isadi ndako safo na kupesa ya bankisi mele bankisi wana wa mana nwa safo ukumuna yo moko solution ko kama bon ha safo ukumuna mukongo nyoso sa tangu za kumela za kunyolo za kubenda na safo bituma na mukongo ko pesa za kufungula makambo umele kipamba ona ya banaka la bankisi sadi vuanda akanisi na kusonga na kumema lubi na kumema tongo na kila kutika na parking para kukenda kometa kami ucheki na bidon nafuna sina bungisi ukenda kutika hiyo parking mema te ngana kina na minibus na ngai na tika na nzela kuna po anzela ko nzete muso ekwe wana bozo bongisa banzela teta kanzi bino lokubongisa kasamwa savulu kula uzali na mutuka tukumbongisa to memango to chakula bon mais na ngai pe to muna mkonzambo tukumuna ko mfumo za kulela mfumo za kudila safo Manuel na ngai nani akutanga nkanda nasina bongisa ki mwa sukali mwa miliki ya memela ki na cafe kasamwa tat ndo moni to bongo putu do tanga mkonzambo ko kenda ko kanzi mama mais mama soka yekasi ako yiba kaka safo ndikaka kisa ukulaza kukenda boyo safo vela moko na tongo vela mosi kokila safo kubebe sate kisi wana ntango za kumela na kanisi mikolo mitano mingi naka kama ti desi nyonso isala mambo muntu wako nakubebisa teta safo kenda nwa kisi wana na kanisi kisha mindele 0 Manuel ulamukia mama ngalamuki deja bon bien Manuel mengi na kulipa izalite sina yibisi tusolo mingi na butu kanisi tubongesi sala kaka likwenda lubina no sala kaka busoka kama susa kuloba izalite biso na mboka na biso ata bro mama abwe c'est fait ndio mwana tata lukana akoli boy titiri yaka na mtoto sana tata naza kupiga ngafika mwana byangiliwa savo biso bamibali tozalaka boyo lokola mwindi ya kumi wana sala lokola udingiye te savo soki okilakisi kaka okisongeleke udingiye akumuni nayo sala lokola udingiye te okipeye te sala mosala nayo kena mama komi sala mosala matona dioko wana mama nayo azala sima kona bongisa ya mwana mbuta mikano savo namoni akoli baba boy malamu malamu ntango vwandi ntango mulai eka yako fwana na biso malamu
landa te savo bakento bambuka oyo kaka boy akomona yo uti na Kinshasa savo 5 ya kambe luzitu isalaki awa na mbuka ike kuvana na Kinshasa biso na mbuka tukuma kaka luzitu kane luzitu nkatu soki bato bafandi boye motaku olekaleka kambe sakoluka dibala kaka boyo kanti kanga mutima yuki Yaka. Madame Alani. Maman za kolala pato. Bokitira bakoliona. Uti pana yo kuma. Achepana ngai. Okay. Ita mafuta nga. Chakuna bomba kuna. Donc mutamona te. Aya. Na moko. Na bomba kuna ndako nanga. Ipana yo. Donc na kopo moko. Donc mutamona te. Madame amona te. Ta komona te pato. Okay. Matekato pokelio manei kunikatia yele mishonyo tipokenda poyonde polelio lelito poyonde destiny yamio pokelio yale manei zoleo yole mama yole Lucia. Sevele. Abweko. Luso zokuseka pe. Useki. Kedia. Ngene yotu yuka na kinengwa na te Lusa. Na renyo nakukuma na renyo niloko. Ludi kanga bilanga mpasi kota. Usaka nelako. Kabi nakukuma na renyo ko. Iza makamu ya lenyo te Lusa. Mwana yake yao. Mbuta lukano. Sevele ko. Kabi mwana kuma kia asalaki. Presiko. Azungi. Ikamba 10 kia pana. Bongi sama kamu. Ngombi uzwakite? Nakamata. Bansoso uzwakite? Kambi nakamata kiko. Kasi bongo yengudi. Dikambu yengu nini ko? Ngana yitu kukamata kama bila mbuko yo mpana dikamba ya dibana. Mwana ya mwasi yo buti ngana buti mubati. Tuyuka naki. Mwana soki ya sauki na mboka. Tukukutana, tukusolola. Mwana ye. Nzele kei. Tangwa kutaki. Mutu pe amoni hazariti. Sabu. Na mbuta luka kali mabongi siko. Bwana. Nakufuanda te. Luso za kumoni langa nakufuanda te. Bwana tata. Kambi ikambu ngai. Hivi na mbuko ngai na banta di busu. Mbuta luka. Sabu. Yoka bwana. Lusa. Bwana. Mabongi si nyonso tuzalaki yango. Naza kumono za kufuatikisa yango. Kama tana nukazu. Umoni la kanga yawa. Umoni Isabu la sikingulu. Sabu kingulu ya beto ko. Bayu umesana kukangila ngai yango yu. Sina bunge si. Oyo zombo kibenge. Sapo. Na bunge si. Kama na yuzi mwana. Tangu za kukuma na tuchazo. Bunge safara si mwasi ya kwanza. Mwana na ngai azali mwana ya mpamba pamba tu. Na pesa yiba kumu mibali. Arijana Astrid kombo ya koko na ngai arijana. Tango nazereki kukula. Mama na mpe atija to bungisi mama kuta lubiri kamute na ukenda kama tamadioko na kubungisa. Mema Noele notable. azi mwasi. Mwana na ngana sopo.
Yembe kama mubadi ku. Tala mubadi wazangama wankasi. Abona nakakutela. Safu mwana ngangu mwana wa Juna. Safu tukena ukamata mwa hilo. Mama zote. Mama bimake. Ye tongo sukitani. Tukena toko. Na sanjete ya. Ya bauba we. Kakaka kunzonzambi benu kisalu kuna malafu Kakweno besamila benu kisalu pesa solo ngala kati swati pourquoi kufi obeke na tabe ntoka babido obeke sopi soki ba mai so ba kiso na sopi yango mais get comment les comment que kota tina ndako ya satozo babidoni osopa mai yo moko olingara propriétaire ka yango no siko na salini comment les donc ngala mona ndako ka do sebio kanga biloko no okay na yo oui mais comment que tina ndako ya sentinelle mais ça n'a pas mais non, Guette. Comment les qui ça? Donc finalement, tu vas faire sous calme en terre. Non, ça le contrôle, ça le pas on engaille. Coquetier pas sentinelle. Mais papa, est-ce que ça problème? Les anda kuna le roi kuna diolé ici. Guette. Et comment il est le pango? Mais on est ici non, Guette. Mais t'es Guette. Papa. Soka yo ki stiko so gangela ngai pona. T'es Guette, Leximing vraiment. Leximing Guette. Boité. Parce que badangela mutu modèle oh ngana salioni. Mais sur Guette, comment lelo kangi biloko no ke pas la bino. Mais biso comment lelo Guette. Il m'a pas. Guette. Pardon. Non, je m'en fous Guette. Je m'en fous comment? Non Guette, on l'eximing Guette. Pourquoi Chérie. Ma, Guette. Patron. Kakaka kunzonzambi benu kisalu kuna malafu Kakweno besamila benu kisalu kuyumana Manuel. Abwe. Mama zate. Mama zate. Mtati ambo mwa. Mtati ambo mtati. Kama nini? Nina briska. Birisike kama nini? Tata. Bakisi nyonso basupi. Ana sopi. Mais moi sinanda kuna sopi bakisi nyonso. Ya sorry ya se. Savona lelo yo na ukenda kukamata na mfinda kuna musika. Kanzi tongo lo vitu na kuluka kisi nyonso. Tata. Il faut ça tout mo sana bakisi pour lobi mafana so mutu kana zonga. Pour bazi na musala kuna. Samwa baina kulikuwa tukumina mpukwa lobi na tongo na kukuma na mfinda lakini kuluka kisi.
Eh? Sala vraiment mdo makasi. Savo na 5 heures na kukenda. Mdo luki fana kenda mdo msa. Ah. Kisi na yibisa ki Manuel. Moi sana soupçonneuse. Na kuti nyonso na bele. Manuel na yibisa ki. Bala mwasi ya mbuka. Kanti bansi ya kisasa bayibi na bangu bukoko baza babwaka. Kanti bansi ya mbuka bayibi nkisi bukoko. Ya Manuel. Kolele. Ah. Mais Okay, katuka. Katuka. Kala mutu mbata. nani kota? Kambi nina mwana. Nina kolibo. Tata koli nyoto. Katuka. Nyoto ya ngwa. Koli nyoto wewe. Asante. Asante sus. Okay. Tati. Sasa na hivi mwana wewe. Mais yo nzoto kolemba boy vraiment. Tika yeko. Zona na fanda kuna. Ya ni susu. Fanda tata, fanda ko. Fanda nani? Kambi na dioko na moto na fwani. Donc mwana akoma ka boy. Sasa mwana yasa ya kuloko mwana. Akoma moyibi. Mwivi kibeni na mbuko huyo. Ndiko na yeye huyo ya. Ujibi ndiko na yeye huyo ya zenge. Bengiani. Oh sorry yanse. Savo. Bengiani tuvwandi kaka na mbuka. Akamati kifumu. Savo tala kifumu. Bengiani kisenga akamati kifumu. Oh sorry yanse. Savo. Tawa na mbuka. Kaka mikolo yokenda kiwana. Tuumini mikolo mingi te. Bengiani tumoni yena kifumu. Mukunzia tombo kimfumu wa savo ngaina. Tukamati makampiso ba notable. Mukunja bengisi lenye mubimba ya mbuka mubimba asaka mukunja saki ya walubi konso bakala oyo akamate kivumu amaniki na zenge savo mukongo na ka ikukata na mabuta asiki mbia mobali atiezi makubuta sute mobali atiezi kambia monikati amona na te na muka do fuma maza mutalaka ngongo alaka baba kala nyonso bawanga ni science ukenda kufanya lakini sasa bwana mbuko oyo mibali mabi tala komportema ya kusala boyo ukamata tia zemi na zenge kasitata bandali kama wewe salami ezimbu na bona mwana butuki nakanisi mvula mibali na ndambo nakanisi mvula kaka tangu oyo kenda kitumina kite 2 ans et demi oui Bakaka kunjanja mbibenu kisalu kunamana Bakolo bisambila benu kisalu kuyumana Tila ya mbote ikele Tila ya mibeyo kele Oya kulala Oya kupona pona C'est des chemins de ma voix choisissez Tendeno Tendeno yo ya Manuel nalembi nazoluka bengiani mama mtatini nga luka banana bandeko luka tisiko so omoni linga bengiani te ya Manuel ena moni ete e bona bilanga yango ba omoni ete nalukiye partout na moni ete nomoni ete d'accord soki omoni ye okangela ngai kasi ontibisi na ye si ebelaki mama lobi afana lia fo nakanga afana lia ntibisi fo nakanga na obengeni na ya na ye nomoni ete koto nomoni ete ya Manuel sunga ngai ko nayoki ko wina namoni ete save nake koluka ye boye tayeli kuna bengiani alianayo Kuna ikese kenanda Bakaka kunjanja mbibenu kisalu kunamana Bakolo bisambila benu kisalu kuyumana Tila ya mbote ikele Tila ya mibeyo kele Oya kulala Oya kupona
C'est des chemins de ma peau choisissez. Tendez-nous, ah, tendez-nous, yo, yo. Ah, yeah, yeah, yeah. Qu'est-ce qu'on a qui est là? Manimala ngai boya, chalana ne masia. Bon, tata, bon ça biloko po ngafana zonga no kivu. Na usala na tonga tonga na okenda kusoma. Tonga tonga na okenda. Sala tu po lobby fu do funa bana musala. Okenda. Finda te kuumina kuna. Epia kendaki? Safo koli na mana zonza o lusa bilwalwa. Kana kuma bilwalwa na ndako. Yo peka kuswana vraiment. Kukamata mwasi. Gai moko 12 please, mwasi na kamati 25 please. Balinga baso basi koli, yeba koma na kimia. Bino ka kuswana bondeni, Kaka kunzonzambi benu kisalu kuna malafu. Kapeno besamila benu kisalu. Manuel. Asa ya kulala wapi nenda kwa saliti? Manuel azali ya kulala ngamza kujebisa yo. Ngala mukintungu na badi kukata bilanga na tuni. Kambi azali te. Nami sakosi izali te iloko mzee. Sio utulaka na makamu zanga tina kipe. Manuel azali na ndaku. Azali te za kuluba ko tikamu nini? Manuel azali kuluba sali kuna ndaku ya kulala. Kambi tukenda kutala. Kutungiza batu binge. Nzutu zetu yo yisiku mipasi ka kutungiza. Alunga kuna. Pasi. Utikana na ndako. Kana kuiba nzila mwana kama. Nala kitu na labu na ndako yangu. Mwana alifanya sali bwana. bana. Sasa bankisha na wetu kama bankisha. Na usali bankisha. Lucia uti mwana na gari wapi Lucia? Kangano. Yakana nikugende te Lucia mwana zalakia wana katina ndako. Kama mwana zalakia. Sakosi sali tete. Yo mtu tikana na mwana sali bwana. Yoda makamu. Yo mtu yima makamu. Ngara yokusukula yenkisi. Manuela. Tukena kutana na mfumo sasa hivi ya mfumo. Na mfumo na vile manyoya sasa nakatanda kuteka mfumo ni. Bana. Uyebi ni kamu puza na bana. Uyebi kamu ni. Uyebi. Sasa mtu. Uyebi ni na yoza kusana. Kunyira na nani? Mama mbona nini? Ngala natikio na mwana. Usali mayele te. Usali mayele te. Meka. Please, usali dusu please. Ne kan samu. Yoko kaina na tala boy. Usala ngai boy. Natikila kayo nzutu. Usama mayele te. Kama tala ngesi na kindoki usali na ngudle kisi na mwana. Ngana kuma kaka ndoki. Kindoki usali na ngwiza ngantina. Akanganwa na kusima. Toka na moto Usama mayele te kundoki. Ngana kaipa ya mkumu. Kama tukenda. Kuluka mwana. Yaka usali kukima. Usali kukima nini? Yaka usali kukima. Yaka. Akambe tika kona hivi. Yaka. Uzabeka tansoni te. Soni na kusana. Soni yanki. Uzabeka tansoni. Safu. Uzako nungu na ngaboy. Yo. Tala. Tukena. Nasali nzuku Nasali nzuku. Ngai nzuku. Ngai nene. Kuna ngungi. Avanda kuna. Ngai ngungi. Ululi langana kingungi. Likolo yozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene se na yo baboti batkufa natikala na suka ya mboka loboko na litama na nyango kosunga yokelanga mawa nazali kosenga yokolo nabotama na lisumu ikabote la gloire ebani maloba esili okola hana lelaki ngai komobola maya miso etali Ema
Emma. Mais tu sais quoi tu fais quand tu vas chez les Kati. Non, c'est l'information à la mais Emma, je comprends pas. Juste tes amis. Comme ce qu'on a dit aux autres, dans ce moment, dans le camp, ma ramouse va m'aider à y aller. Juste tes amis. On a qu'à mobile là, Emma. Depuis au Timboka, ça fait 3 jours. Aux autres chocolatés, aux autres liatés. Sokola luzulu ba maramozo ba pena zo kate pozo ba maraboka la bino papa esa nini bandanga Emma mina solo ba wote Asa moi sinazima so salinga confiance to sala nani ozana mutu te à part ngai Bible kosakate nde lobiki mwastamba baza mutu moko makamanda kufutemanga na bimisana na wote apa ka yono za so likambeleki obimisi malgré ono sezoleka na ata mutu moko te na beteli nazalanga mpe na camarade te mabe na yo malamu na yo esi na ndimango Faut aller dans salle plus qu'on a en boucle. Mais pour comprendre la réalité. Vous allez avancer. Bien. Vous allez avancer. Pas de problème. L'émission là vraiment il est. Vous pouvez en boucle. Je vais expliquer il est. Mon na message na vie basité. On a l'habitude on a ça la vie. Quand on a complexé devant basi. Donc quand ça na yo, ils apprennent. Et qui ça na yo. Mais est-ce tes amis papa? Yes. Et quand on est dans mon cas. Mon dans ça voyage au risque. Yes. Tout na mboka. Ils ont des amis mobo. Batanon qui paye. Mais le quoi, gaz a complexé. Comme ça, le quoi, moi, c'est un gars. Emma, qui c'est? Écoute, tu vas aller pour un qui c'est ça. Disait, mais moi, tu vas aller à côté de moi, dans beaucoup de personnes. Ceux qui ont une qualité, beaucoup de personnes, moi, c'est mon combat. Beaucoup de beaucoup de saka. Nous tous nous sommes les Cambodgiens. Ako kubota te. Noni na za boyeket no mbali na yo. Ako kubota sute. Emma. Donc net aux arbres na fina soto tika soko bota te. Ako bota te. Mais mo bominga te papa, bominga ndoko bomba Emma. Oza kindoki Emma, bominga ndoko bomba. Na wali msonde ni papa na. Emma, to bota te. To kubota te. Zabe, na mo sandu ki kosimanga to tanto ki bota. Moi, c'est la vie qui sera pardon, vous allez avancer dans la vie. Baby, c'est fini. Soyez la bienvenue, maman Iguette. Ça fait longtemps depuis ton coup na bino na banda to pesa kinga action de grâce maman Iguette na yo to meki mobali no na kati mana nzambe otiki église bokimi bozomo na société
bozoluka nga nalanda bino na ndako nga azali pasteur oyo alandaka bandimi na ndako te me bandimi fo bacomprendre ke baya na kati ya maloba na nzambe parce que yango nde moto eza kosala oyo bozali lelo. limbisa biso nzambe epa limbisa biso ntindo omoninga na ye po makambo anga nakoki na nga te donc ema explike ngango donc pasteur esalinga na somo koma nakofanda na motu nzoka aza na bacondition wana. Bacondition nini yango eza wana? Pasteur ndenge eza bongo ema otikala kobota te na fi na ye asentaka fi mo bakizengi na mboka na bango kuna sikoyo na mboka na bango balakele pa chef coutumier koyo kobota te. Bon mama Yvette makambo yango yoyokela yango wana? Pasteur alala asu na butu te ngamona tema na flataki na flate ti lokola mwasi ne aya koavoue ke ndenge aza wana akokobota te puisque basala déjà cérémonie na mboka mpo na ye ndenge asentaka fiana na monoko na ye moko papa. Ye nde ayebisi yo ke makambo eza na kati ya libota na ye ezosala cause ya kozanga kobota na bino? Papa ngande eza lokone sina lembi loko mitokanga libala ngo ya pofungola mpo nga na mfana nga mbale bacondition wana te. Je crois maman Yvette ofungola eza na pouvoir na nga te. J'aurais souhaité que nakutana na mobali na yo ensemble parce que na yo ki yo faut que na yo campagne na ye bon toute la conclusion ndenge tokokozwa na kati ya likambo yango eloko na osenga na yo kimeza na yo lokola reconnaître disparition na yo na kati na église parce que nzambe nde moto apesaka yana soki otangi na mokanda ya Job na chapitre na ye 22 kuna na verset 21 kuna ezoloba na biso te attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. C'est-à-dire kozonga na kokangama na nzambe mpe okozwa kimia mais ntango okomi mosika na nzambe kimia mpe oza na yo elongo te kaka na kati na verset wana ekokoloba lisusu ete tu joueras ainsi du bonheur soki ozongi epai na nzambe nzambe azongisi kimia kati na yo nde okowumela na esengo na bonheur ekozala kati na yo nga nakanisi na koconclure ke mpo ozonga na kimia lelo totya mokolo mpo toye kokutana na elongo na mobali na yo tosolola na kimia mpo totrouve solution na likambo oyo oraninga mama sika yo nde okoyebisa mobali na yo mpe bobengi oke nalandi rapport soki kopesanga ye na kolanda kososola mokanda na nzambe elobi ete moto azali koavoue mabe na ye mpe aza kosenga pardon je crois ke aza na droit ya vraiment ya lisongi na nzambe oke nzambe azali réparateur ya babrèche situation oyo eza difficile sur le plan biologique nzambe aza capable ya koremédie yango so yango esengeli na biso ete na conclusion fo tokende na mboka epai papi likambo yango esalamaki koluka bato wana soki baza en vie lokola yo benanga baza na bomoi koconsulte bango kosolola na bango elongo pour que totrouve solution ya likambo pasteur nga mboka nga nakokenda ngai te bamasumu nasalaki yango ye moko mpe bapokase na ye soki azalaki motema mana mfala bisanga makambo ava tobanana abimisanga victime aemilie nga na miso ya bato ke nga nabotaka te tema koloba bongo te oyebaka te wapi eyo bande kosala nga nazofuka mena olinga kopardone ngai oyebaki yango te oyebaki osente mwasi kuna oyebaki kosente mwasi obo oyebaki yango te oyemilianga na miso ya bato ema obikaka mpo mosala nzambe asa sinakende deja pana mpo soki te mama Yvette oyo ezali eza vraimen ntango mosusu ya kodiscute te eza ntango plutôt ya koluka solution parce que ntango obalanaki pour le bien et pour le pire le meilleur et le pire tika eza ntango ya kobino bale bose souder pour qu'ensemble tokende totrouve solution ya likambo moi je suis disposé ya koaccompagner bino ntina mboka pour qu'ensemble tokende zwama solution ya likambo oyo mama. En tout cas merci pasteur. Nga na banze ete na kati ya likambo nde tolobi tokende ensemble bien avant tokende toluka tozwa temps ya kokota mabondeli bino elongo mpona toluka kozwa assistance ya nzambe na kati ya likambo oyo kwake mboka eza na barealité na yango ebele oyo eza obscure yango na biso po tomilengela boso tokende nasenga na bino vraiment bosunir botika kodiscute bosangana bose souder pour que tozwa solution na problème vraiment on ezali souwe mpe makanisi na ngai yango wana. Merci pasteur. Pour la kosala ngana elimbisa biso omoni ono soka yo mpe moto ozimisinga na makambo ya nzambe mwasi na ngai elimbisa ngai esesi nalingisika nabonda mpo natia na bino yambo nabonda ngai atanga verse moko elobi boye na mokanda ya Job kuna elobi si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente,
Je crois que dans tout ça, Nzambe a disposé le pardon, la restauration, et ça possible dans ce moment où tango mutazui conscience et ta ya mabena yi pe azonge pa na Nzambe a prêt vraiment ya pour limbe sa paix ya pour rétablir yo na ba bonne disposition. Je crois na sengi na bino kufuka mapoto ke na ko bonda. Je fuka ba. Bangi misto bonde pa na Nzambe. Ya we tozonge si libuta o Pasteli. Moi c'est qui tout beau Emmanuel. Ah Emmanuel oyebi kupona vraiment. Bongo tata. Namoni pasteur Ngazawa ye amekuzwana maloba kwa limbo la kamato yao na mboka mkutana. Pasteur namoni kuna. Merci papa Emma. Jambo to banda masolo na biso papa. Naki to banda na lusambo soki za malamu. Nzambe liboso motoka na misto bondela Nzambe tobeleli molimo na yo kati na masolo oyo tomi na baboti tosengi molimo na yo ya mayele pe ya bwanya kati na masolo na kombo na Yesu tobondeli amen. Na yango tata na mama biso toyi epai na bino mpona likambo ya mwana na bino papa Emma elongo na mwasi na ye wana ebala babalani ntango molai bazali kozwa mabota te amoni boyebi ntango nyonso mwana azali koya kozonga pai na bino mpona koluka solution na likambo na banze toye awa mpona koluka eyano tosololaki na mwana na bino apesi biso histoire ya makambo etamboli ya bomoi na ye par rapport ya vie oyo ezali koleka na mboka tososoli ete ye moko akomi conscient responsable ya likambo moko ezoleka na kati na mboka oyo nzoka mokonzi na mboka asakaka mabe na ntina na moto oyo atiaka kizengi zemi na kati na masolo oyo tango nyonso ndeko Emma azali kozonga awa na masolo oyo asuka asikutanaki na papa masolo oyo esololaki wana ezalaki ke ndeko akendaki nde asosolaki ete ezalaki ye nde mokolo na likambo oyo elekaki na kati na mboka pasi te nazali kokomplaine malamu te donc soki nayoki yo moto apesaki zengi na biso ezanga ntina na mbuka oyo zemi mwana na ngai ezali bongo Après supplication, voici le frère Patrice Moubiaye dans son nouvel album Hymne, Hymne avec le frère Patrice Moubiaye. Un album de 10 titres, Hymne, disponible en CD et DVD. Hymne, frères et sœurs en Christ, achetez cet album, vous ne serez jamais dessus. Hymne avec le frère Patrice Moubiaye. yango ngai nayeba olimba motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana lekolo aleluya yesu aleluya kenga mpe mobali mosika na nzambe elika te namona lisu
natelenga na te nazika te zalaka na ngai Yesu nanga moto nayebi nakozika te Yesu yoza mame mamolama ata na esobe natelenga na te namunga te Yesu nanga Yesu nanga esobe nayebi nakozika te Yesu yoza mame mamolama. Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Les périls est à ma porte. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur, jusqu'à quand ma nuit changera. Oh, 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 Wapio, Zambé, Yakonzima, Nangai. Wapio onzambe ya konzima nangai. Mes jours c'est bon. Telema mpe akobune kolela na biso akopangwisa mai na miso. Haleluya. Elonga na ngai na kombo nde na Yesu nazali mwana ya legwa degwa Yesu kati na ngai elikya nde na nkembo oyo asimbi ngai asimbi liswa Nzambe ata libula bankosi nakobangela kote oyo azala ngai ende nkosi na Yuda
Ozana maman kisaluken sakave na motoki na yonde ozuli futi ekomolinga mi mwana Mputuville na kati ya mikili ya poto omitungisa lisusu te na faire douanière et fret. Les Lions de Juda Business Group avec Aristote et Seito a memé libino la nouvelle méthode pour na ba fret na bino kotinda biloko na bino attaque aux 50 kilos enlèvement ezaya ofele et angema kerikakon yokali kambo. Les Lions de Juda Business Group, la façon de travailler autrement. Bandato freta biloko nanu toyokate peto monate enlèvement ya ofele ona bino bane ya Kinshasa la capitale bozwamina mikili ya poto solution ezalio avec le Lion de Juda Business Group chez Aristote Seito. Pour tout contact obenga biso na fixe na 01 64 25 94 31 01 64 25 94 31. Bongo na portable obengi biso na 06 26 91 46 19 06 88 19 91 96. Adresse Ezasemoko Monsikate Obunga Pétain. Première rue du Pourtour, 77 720 Aubé-Pierre, chez Aristote Seito, na Île-de-France. Et moi, maman, yaka na lombango tozo zelayo, maboko pole. Abikisa maladi omokili elemana na kombo na Yesu sida eza sans effet botika tembe azana bombo azali nzambe. Il était avant le commencement. Yes. Chez Aristote Seito. Mwasi kitoko boy Emmanuel. Ah Emmanuel oyebi kupona vraiment. Bongo tata namoni pasteur ndenge aza awa ye ambi kozwana maloba po alimbola likambo atoni awa na mboka mokutana pasteur namoni merci papa Emma yambo tobanda masolo na biso papa nalingaki tobanda na losambo soki eza malamu otokanga miso tobondela Nzambe tobeleli molimo na yo kati na masolo oyo tolingi kozwa na baboti tosengi molimo na yo ya mayele mpe ya bwania kati na masolo na kombo na Yesu tobondeli amen. Na yango tata na mama biso toye epai na bino mpona likambo ya mwana na bino papa Emma elongo na mwasi na ye wana ebala babalani ntango molai bazali kozwa mabota te namoni boyebi ntango nyonso mwana azali koya kozonga epai na bino mpona koluka solution na likambo na banze toye awa mpona koluka eyano tosololaki na mwana na bino apesi biso histoire ya makambo etamboli ya bomoi na ye par rapport ya vie oyo ezali koleka na mboka tososoli ete ye moko akomi conscient responsable ya likambo moko ezoleka na kati na mboka oyo nzoka mokonzi na mboka asakaka mabe na ntina na moto oyo atiaka kizengi zemi na kati na masolo oyo ntango nyonso ndeko Emma azali kozonga awa na masolo oyo asuka asikutanaki na papa masolo oyo esololaki wana ezalaki ke ndeko akendaki nde asosolaki ete ezalaki ye nde mokolo na likambo oyo elekaki na kati na mboka pasi te nazali kokomplane malamu te donk soki nayoki yo moto apesaki zengi na biso ezanga ntina na mbuka oyo zemi mwana na ngai ezali bongo pasitele uyikupumila ngai mubali Manuel upumili
Asitende. Mubali na yo kukumi na ngai mubali. Baba, mubali na yo. Baba. Mubali na yo. Pastele, makambo nyonso ndenge moni na koki kukamata décider na makambo kanti makambo oyo kompa ya mfumu bwana mfumu ayibi ndenge kongisa mibeko ya mboka makasi ngai na kukoka te. Papa, mama, kwani ke tukipa bakuli kambuki? Ya sorry ya sorry. Mama, tikambo za ulingi mubali na yo akufa. Ewu yanga ya kufa tika ngai. Ngai notable mupimba. Nambuko ye bajibi ngai dosa. Yabika. Tukenda kaka na mfumu. Tukenda na mfumu. Papa na mama, mwana, papa yema aza mwana bino. So ibo koti kobanga mingi bokopesa nzela na moyo satana. Tokosenga na bino ndenge lobito kene pa mfumu to kene kosenga bolimbisi. Na ko sepela madame mingi ke yo loko pesa notable. Oser ba koyeba ko protéger mwana parce que mwana na yo ka mbyo ndoko batela ye. Moto musu to ko batela et puis mwana za ya bino. To so senga na yo papa na mama soki bokoki kosunga vraiment le kamboyo et kene tina na nzela na yango ya bosomi. Po soki te pasi wana ka raison kaka na kati na bino. Ngata mpasi kozonga baprotesa aka mibeko te mibeko bankoko batika mibeko safu mibeko mfumu kaka moto ayibi sali mibeko kaka papa toboyi te mibeko oyo bakoko batie nzambe aza likolo na mibeko wana nyonso yango wana omoni ntango toye awa tozomona monene ya nzambe nzambe aza likolo ya mibeko wana nyonso tika makambo ya nzambe na yo wana nzambe mibeko nzambe zila nani nzambe tubongisa likambo mibeko wana bato wana obasali mibeko na bazali bika kotata olingi ngana kufa nzambe mutasali bango kai na kufa nzambe azali kuno na bango yango toye awa mpona koluka solution kolansama na maloba na Pasitele uyebi mboka te ufani na Kinshasa ukumi mukulu na Kinshasa yambula nzambi wana yambula papa na mokuse papa tokoma epai na mokonzi toyoka oyo mokonzi akoloba tomemama na ndenge nzambe mpe azosenga totambusa kadi ya mboko tokenda na mfumu tokenda sikoyo tokokende mokolo nini tokenda kaka lelo kaka tomona mokonzi tomona mokonzi lelo savo mfumu tukumini awa mbwana akoyebisa yo tala umoni mwana na yo kulavwandi wana dikavwandi wana wana dikambo oyo tozalaki nango ileki mvula mibali na ndambo mutakwa nzaki wana kuluba noki mwana oyo makambo tozalaki awa mfumu oyo ya zengezenge kamataki mukumba mwana oyo bengiani muntu amana kya kidivumu wane zadi mwana Manuele yango lo tukumi nyawa kwana kuluba Manuele kuna na mwasi na ye mabuta ikata na kaka ndenge usaka kya wafu tuye kusenga pala alo mfumu Mungu isa mabuta mwana kama tena haya kunifila kwa Manuel tata luza idikasi upisa kama mwana nde yangoyo tata luza yankaifwa lupo mimbuka rangai lupi bisimbuka rangai nakuluba nini baba ninga kuna kanganwa Manuel pardon palado wapi mama na mwana bengangi pour singa nga pardon esengeli mama na bengangi azalao libuti ya bengangi esengeli ezalao Manuel lukuna tusaka na mboko oyo na miso mboka mobimba esengeli mboka mobimba ya awa na ntina ete kata likambo yango oyokisi ngai soni Manuel na ntina lobi tata luzi tele mwana mwana na yo lobi
Mubima Luki mboka soni Mbolo Bibi seranga batobe Yukisinga mboka soni Matokozio Yoya Matokozio Yoya Sangu tuyeli awa ezali sango ya mpasi pe ya mawa tuyuka kibiso nyonso tu elenge bengiangi azaki dibumu tuyibi yango te tuyibi yango te tuluki mbuka mubimba mwana mobali oyo ebe kumamika mwana odibumu tumuni ye te kasi lelo mobali yango azali kati na biso awa ayaya tuyibi ye lelo wapi ye nakukanga ye minu penza seja ndai kanga nuwa nakukanga ye minu seja ndai kanga nuwa mobali yango Manuel Mama Koli. Mama Masini. Makambu bengene bandaka kunduka mukolo Manuela bandaka mukende. Uza kufunga mwana nwani ukandi mwana bandaki kunduka makambo solo. Zenge peba yeba kama kama. Tala na yango lokolo zeli mokonzi kati na mboka yo Manuel okofuka mosenga bolimbisi na libota ya bengiani telema fukama osenga bolimbisi na libota ya bengiani olimbisa ngai mama Bengiani olimbisa ngai pe mboka mobimba olimbisa ngai asalaki mabe afuma mba tata ubiki wina koti zamba ndi bebi awa kasi kama taku mwana yo bebi andate kama taku tinga yo ya ukufina bebi andate mama limbisa ngai yo mwana Manuel fuma mbanza yoka ngai lokayo bebisi mibeko kati na mboka oyo mibeko mboka oyo lobi okozwa bengiangi na mwana na ye na libala ezali bongo etina lobi mbanza asengi maloba loba to yokayo fuma mbanza asengi maloba loba na yokayo mwana ngai na ndimi kozwa ye kasi mpona mwasi te po ete bile elobi babalaka bembala moko nini yoza kutelemini mibeko ya mbuka oyo mwana ye mukie ikofi kusala mate makambo yo nani oyo akusakana na mboka oyo yo nani Emmanuel Soni ikofi kusala mate mokonja ye nani baya kubebisa kufuata kisa makambo ya mboka te tika tanganwa nge na yango lokali otelemeli makambo na mboka
esengeli tozonga awa bikolo mibale na ntina tokata likambo yango tokutana na banotable totelema notable Bolo. Fumo bintibisie. Bino ba nkoko. Toye kotikala bino be mwana. Kotikala kinga bibeko. Oyo nyonso osala mabe kati na mboka. Mibeko esengele katama. Bino nde bokataka yango. Ya bino yango. Apu. Back. Okay. Fufu. Back. Ibokonzi botikela ngai. Ya bino le yango. Fum. Afu. Na yango. Bolombolo. Yeranga Manuel. Kende. Let me say one. Bolo. Kela bana Yohan. Yango. Azale mo bana suka. Nakolo bana tina Manuel. Apusa nao. Ngai na sana maloba ko bana mo nande ko ngai ma. Oni susu nanyo. alobi azali pasi tele na bango usali na nzambe Manuele! Kaluli kwaniko, wakiru kwani zienoma. Manuele. Suko wana papa. Le bato yokayo. Fumu merci matondi kwai na nzambe. Matondi na yo mfumu pe na bambolombolo bazingi yo. Pe na bayimboka mobimba. Maloba ona linko ebisa ndeko na ngai ma. Zama loba na nzambe. Nzambe zalaki wapi mpona kusala? Ya. Nzambe. Fumu na sengi bolimbi sosoki na koko pusa na liboso na molinga mina ngai. Pona loba na ye malo. Pusana. Kasi nzambe nako na banzamba bintibisi te. Ale, matondi mfumu. Nzambe. Ndeko na ngai ma maloba ona linko epesa yo etango zali kokota na nzela na etumba. Eza na mokanda ya Psaume na chapitre 23 na verset 4. Nzambe alobi boye. Okotambola na kati na libulu na kufa. Kasi eloko moko ekokomela yo te. Na yango ezali kokota mikolo misato na kati na libulu na kufa. Ngai mpe nazali kotika na mabondeli mikolo misato. Elike ezali te Yesu asalaki mikolo misato na kati na kufa.
mpe asekwaki na mikolo misato lika ete nzambe na bomoi oyo aza na likolo mpe na se akolongisa na kati na etumba oyo kimia na nkolo etambusa na yo ekamba oyo na kati na nzela ya kufa moto tia elika epai na nzambe Pasteur, otiki ngai. nzambe azali na yo elongo Iget posi na ngai. nzambe akosala na yo kuna na kati na ekufa Pasteur, nzambe akosala na yo ndeko molinga ngai na elika epai na nzambe Pasteur, Iget, posi na ngai oke. nzambe aza elongo na yo ndeko ema Pasteur, ndeko ema nzambe akozala na yo kozala na elikia zala na elikia zala babele na elikia epai na nzambe mama, mama. Banda tsibisinyoso utangilaka Banda tsibisinyoso utangilaka mikanda kakumisiyelo kuyampamba ilo kuyampamba bawoyo usadisakala mbanza oyo amoniyele kuyampamba Ataluvindu muki, ataluleli. Bengo no meso, mwe. Mwana potisi bitanga soyi mimi ya kuna kufa. Ya kibakusa na hivi atu. Changa bitanga soyi. Yake. Oya lati ba alati bidoko. Banyoka bakuswayo. Tika la kaka ukumona. Kuwa bimtsini sikubibila yuwa. Nina. Nakutia manyopi. Ya. Usalama lamu izali malamu. Katika. Usalama lamu malamu. Tika pasi tela tika. Bala tubandi kusambi. Asa kumbi kuna kusonga disoso. Sitele la tigeli osiamla na ngai. Nzoka uzali na nguya te. Sipwara nyoso. Sipwara na Uzunga la ndakula ngai. Uzunga la ndakula ngai te sitele. Tukapala. Suku kuma fazere na mbuka bansibisi uzali fazere. Kumaka. Mwanangani mama. Merci. Mwanangani mama. Merci. Ayibikene mama. Uzunga kitsasa na kufundila yotike. Ngomadini mama. Kiani mwanangani. Kidogo ya ema kila kisasa tukenda kukamata.
tata na biso zwami na bisika bileki likolo yawe nzambe na abraham na isaac mpe na jacob yawe nabelemi liboso trône na yo tanke mosali na yo mpona kobela nzambe intervention na yo na kati na oyo likambo kili ekati mikolo misato mpona mwana na yo ema yawe na bibele nazali kolika ete ndenge oyo obikisaki daniel na kati na libulu na bankosi ndenge obikisaki abednego shadrak mpe meshaki na kati na moto nzambe nazali kolika ete yo obikisaki kristo na kati na nkunda ya mikolo misato lelo nazali kolika ete nzambe oyo ezali mokolo ya intervention na yo yo kobimisa ema na kati na esika oyo nakufa na nkombo na yesu. Boni moumbo na yo akufinza na mikolo misato bando mpona koluka intervention na yo na ntina ya kodefie lokola eliya defiaki baprofete na bale nzambe lelo tika ete liloba na yo edefie mibeko nyonso oyo esami na se na moi mpo ozali nzambe ya justice tika ete justification na yo nzambe se proclame ese manifeste bato na mboka oyo basosola monei na yo bayeba tozali nzambe ya solo yo tindaki mosali na yo na ntina ya bomoi na ndeko ema kolo zwa na yo lokumu nazali kolika j'ai une cette ferme assurance yo kosala Munako, atie di bumu, neti omuti kinshasa. Deku. Tala kai. Asambu sinanga mwana nangai. Asambu sanga papa kusambu. Imene. Iwiri. Mboko ibaza kusala. Bangumba kusaka tetata. Moni takilenge betulikolo. Yo kapa. Bakubu ya mbuka bamelike. Isirie. Ibe kwa mbuku yo. Mawe, Manuele wele. Emmanuel wele. Emmanuel wele. Asabu si mwana nangai. Mwana ndega na akufa. Akende. Mama soma yango bane bane kotoka aya. Mama soma no beta. Soma no kile to kile kama mama soma. Kilo. Isala kilo. Ya mio ningine na. Mama. Kuyiba mukuru msusu yokubayiba kati. Soma mote soksana lipo mo soma plaza. Eh, na mbona nakukaba yo ngalo. Na ukina
bile ba kuma oso yoki tingala kale longa kwa sababu tegi misango kwa mtu akanga bina na ninyo ifali yoku mapozi na kwa sababu yeye bani Manuel akufi. Manuel. Ah, darakake. Darakake. Ya. Mama. Mwana. Buka huyo. Ya. Ideti. Dale. Manuel. Yaka ukukufe. Manuel, yaka ukukufe. Yaka mwanangani. Mwanangani baba. Mwanangani ya. Mama koli nini? Ya. Manuel fuidi. Manuel. Ya. Manuel, mama. Manuel fuidi. Darakaki. Manuel. Oh, nzambi kutolele. Oh, ya. Soki Nathalie bipayunga na uta yawe nzambe na ngai koloku mama na kati ya banzube mbongi bimino kwa mokili yolongisa ngai koloku mama kimia eyano na zwa na tangwa pasi osi na yuda koloku nyonso saleli ngai malobi esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba bolingo motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana lekolo aleluya yesu aleluya kenga mpe mobali mosika na nzambe elika te namona lisusu ngambo mema yesu esali ete nakoma moyenge bene etumbu namemaki molongola mpe opetoli nakomi mwana na nzambe olongola kanda otalisa ngolu pesengo ya nzambe tatae oh aleluya yesu nanga oh aleluya olinga motema na osalinga ngolu palo na nsima na ngai okabula ebali opesa elonga goliate nini atelema yo mokonzi ya mapinga ozala ngambo na ngai ata butu ebelemi nayebi okongengisa pole mwinga na yo loboko na yo etalisa bolamu esengo ya kozala na yo aleluya yesu aleluya yesu ngai ntango nyonso nazalaka na posa na yo ozalaka sembe na ngai aleluya yesu moninga malamu olanda lazalo kino nakunda
yo nde kimelo na ngai wika ya ntango nyonso. soki na banzi pasi omonaki mpo na ngai na Golgota otikiki tia bokonzi polele ondimi kolata nzoto okokani na ngai basete na maboko likonga na mopanzi makila na maetangi engambe mobali monene ondima kokufa bolumbu o na ngai na bika obenganga moninga na yo toza ta génération moko te nzambe nanga. Oh, alléluia. Olingwa motema nanga nzambe nanga. Oh, alléluia. Oh, mama Yesu nanga. Oh, oyo mokili ekataki nzambe balongi totiki manso na maboko na yo nzambe ozwa na yo lokumu mpo na yango esalami. nyonso esalami eza mpo na mokano na yo mpo kombo na yo komisa. Osikana uti enena okende tambola nako tambola esunge lisungie. Osikana uti enena okende tambola nako tambola esunge lisungie. Olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona olona bolingo olona olwe olona bolingo olona olu yana bututo moi Yesu nde lisungie ikonja bomo inanga eyanona mituna nanga yana bututo moi. Shalom na bana nzambe.